Kaka Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA. Aye kotombe la bana Congo nyonso en général, mais bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso la pointe, noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Bon, David Esmala, votre la vidéo, merci pour vous la télévision, la vidéo pour la info, la journal, il y a peu pour le peuple, merci. N'a fait peu confiance pour continuer à causer la journal, la vidéo pour la journal pour le 16 janvier 2025, République démocratique du Congo, et Kokanisa Bongo 24e anniversaire, il y a l'UA, il y a feu président Mosé Laurent Ziré Kabila, Natina, Wanan des fondations, où ils ont la Kombonaye, et Lengeli, moi, Milou, dans le reportage, où il y a Fabrice Lundombi. Nous voulons tous la paix. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025 et Kokisi Lelo, 24 ans Mokona Mokolo, depuis République démocratique du Congo et Bungi Saka fait Musée Laurent Désiré Kabila. Oyo azalaka assassiné na cabinet na ya Mosala. Nde na cadre ya kokanisa 24e anniversaire ya liwa ya Musée Laurent Désiré Kabila. Oyo akufaka le 16 janvier 2001 na tina wana Fondation Musée Laurent Désiré Kabila bak organisé le 16 janvier 2025 na ngonga ya 11h culte d'action de grâce et kozala bongo organisé na cathédrale du centenaire protestant Oyo Ezo à 13h30 et kozala dépôt ya ba gerbe de fleurs na mausolée ya Musée Laurent Désiré Kabila na ngonga ya 14h nde et kozala visite na mémorial na palais de marbre pebo simba pebo ebake mémorial oyo et kobanda le 16 janvier kino le 17 janvier kobanda ngonga ya 9h kino ngonga ya 17h tika ete lié bisi oyo et komela bato nyonso Musée Laurent Désiré Kabila soldat du peuple congolais akobosa na yo soki mokete. Honorable Maotwene élu à Selemba Ouye a communiqué qui na base na à Selemba week-end de l'équipe na terrain entre verte kuna na Selemba où ils ont occasion pour na fêter une année il y a élection na Christian Kengebeni Yazaki on a compte info lingala. Terrain lac, na quartier cité verte na commune ya Selembao et sans Akibato, samedi 11 janvier 2025, na tine akosepela nouvel an 2025. Yenani, honorable Maotwene Oyo Bana Selembao Babengaka, les responsables, YP président ya ONG Congo de l'espoir, na souci azalaka na yango po na kosepela ensemble na bana commune ya Selembao, population Oyo bapesaka yi confiance tango ya élection, bozwa arrivé na ye ndenge population asepelaki. Nasima ba moya ndenge na ndenge nde élu ya commune ya Selembao. L'homme de 50 ans na commune Oyo, cadre ya parti ACP ya mwana mboka Gentini Ngobilambaka, atalisaki na base na ye musala asali pendant une année Oyo asali na assemblée provinciale ya Kinshasa. Oyo kalate bokoza ba fruit na yango awa na commune ya Selembao. Nasima ya ba distribution ya ba loso, ba soso, ba poisson, ba mafuta, ba sukali pe biloko ya ndenge na ndenge na moko ya ba base na
ye oyo pe batikalaki indifférente te. En tout cas dans les sengo makasi comment la makambo nora basali ba député mbele bali aka bango moko mais nora ba na mutema munene ya kokabola mukie nyonso oya zokali ya kabola na biso ba membre na ye na biso ba to vota ye oto tina na parlement donc azo sala mingi na niveau ya Selembao to voter to pesa e chance na tour en élection sur 2028 to voter to pesa ba chance belé azo sala belé et sengo ngala zalango na yambia vraiment la maboko mi balé parce que eza mutu na mutu te to yambia ko na maboko mi balé to lia to mela to sepeli makasi eza lango pe lelo kaka te po amesala ko sala ngo eza ka pe po na bona ne ote azala kutu député te amana ko pesa biso kaka. En tout cas nazo féliciter na ba œuvre azo sala na Selembao en tout cas zo lekela biso na député provincial na Selembao Mao Twene Ye moko pe les responsables honorable Mao Twene alobaki boyi. Oui, tozawa na cadre ya suite ya fête ya 2025 onzamba sali biso grâce tokoti biso banso. Loko l'écoute qui biso na mboka bapaya, nous sommes dit bon, toko lekisa moi mobimba boyete comme biso ba vrai ba communauté de lobake, mukolo nyonso za mukolo et puis kolia comme les la raté, nde to préféra ki lelo tombe ko kabula mukie nzambe a chaki na maboko na biso, ba yeba quand même ki en dehors ya musala na biso to benga maya ko salela bango na niveau ya ensemble social pe ezali moko ya devoir na biso vis-à-vis na bango. Ah, désormais commune ya Selembao na honorable Mao Twene, mariage scellé Tinati. Mutualité canado-congolaise Mukakona Mukuse yango na tête na yango président Jali Franka Chibangu Bango bakendaki mokolo ya samedi 11 janvier na siège ya Fofat Fondation Félix Antoine Tshisekedi pour la co-signer partenariat sur place témoin événement Igor Ntingi. Balingaki kotika la simate bango pe batia maboko pour le développement de la République démocratique du Congo. Bango banani mutualité canado-congolaise Mukako na Mukuse na Bokambemi ya président na yango Jali Franka Chibangu lokola objectif na bango eza développement intégral ya moto c'est-à-dire être humain balinga ki ko signer partenariat na fondation Félix Tshisekedi na tête Edi Lukuna oyo alingi ko redynamiser pe ko restructurer structure oyo ezwaki maloba président ya Mukako Jali Franka Chibangu ye a expliqué appui na bango na o etali ba idée pe énergie oyo balingi kotia pour ensemble ba améliorer vie ya population. Mokako lokola azali na devise ya kitoko solidarité dignité pe progrès talatina mariage oyo ezalaki scellé entre ba parti oyo nyonso mibale d'accord pona ko appuyer vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge président Jali Franka Chibangu a expliqué. Teko signé partenariat na Fofat pona tomoni ke makanisio tozanango pona kotomola mboko ye matali ndenge mokonzi mboka zo senga pona kokamba jeunesse parce que jeunesse faut kamba na base po tomoni makambo lelo mama zo comme lelo o bakuluna mais kuluna wana so tamba bango ba shege kala bana mike so to kanga basunga bango tamba zaki bana mike wana mais lelo conséquence ni comme lelo boyete kozanga bosungia bomwana des conséquences bana lelo comme babébé yango to ye pour chef de l'État à lobby que to sungaye pour mboko yo emata yango to pour to matisa mboko sur le plan ya jeunesse ko sunga bango objectif na biso ezali ya ke to yeba ko salisana to yeba ko salisa eza ndeni ni oluka kokotisa na mitu ya bato oyo ezalaka te ozomona to passer son atangi bien Kabila père na Joseph bambule belé mboko oyo bato bazanga makanisho na kosalisa baninga kosalisa ni bomoto ezanga na Congo mais biso tokoya ko memango pour que
tozonga na ndenge bokoko na biso toyeba ndenge ya kosalisana entre biso na biso na baide ya kitoko boye na vanda jamais il faut kozala sima ya mukako mutualité canado-congolaise po baza na ba initiative ebele po mboka ekende liboso pe ebonga. Le grand leader d'opinion, Brej Ngali Azali, nommé secrétaire exécutif provincial, il est parti Union congolaise, Ukona Mokuse, pour la ville ya Kinshasa, Akita Kina siège, Iko, pour la commune ya Mongafula, et Longo, na équipe na ye, pour na ko remercier, autorité ya parti. Héritier Mapinem Fabrice Lundombi, reportage. Désormais, ville ya Kinshasa et Kokambama et pas ya Brej Ngali Firi Obama pour na compte ya parti politique babengi Union congolaise ya autorité morale Daniel Mukoko Samba le professeur pe vice-premier ministre ya économie Bo Simbake ezalaki bongo opesi mbwambwa aboyi weekend eleki na siège ya Union congolaise ikona mokuse oyo ezwami na commune ya Mongafula ezalaki bongo ba nominé bato oyo bauti kozala nommé pour na ko diriger ville ya Kinshasa na compte ya Iko ezali bongo Brej Ngali Firi Obama ye azali désormais nommé secrétaire exécutif provincial pour na compte ya Iko akosungamana Jean Makasi Noela Mayanga pe Esther Wasinga bango nyonso mine elongo na base na bango ndi bakitaki na siège ya Iko ndenge kaka bino moko bozali komona ezalaki ambiance moko ya makasi. Boye bayaki pambate, bayaki bongo ko féliciter secrétaire général ya parti Dr Pris Mwabi oyo auti ko nommé bango bayaki ko pesa merci puis bayaki ko talisa gratitude na bango envers ye secrétaire général Dr Pris Mwabi puis autorité morale ya parti le professeur Daniel Mukoko Samba ezalaki ambiance moko ya makasi ndenge bino moko bozali komona na micro ya Info Lingala journal ya peuple pour na peuple secrétaire général Pris Mwabi alobi Jourwana na la kisaki ke monsieur Brej oyaza awa aza mobali saki mama certificat de mérite pour na activité oya salaki na clôturaki année na la kisaki ke Brej a mérité pour que feuille de route na biso toko kisango eza bongo te président national na biso. Il s'est battu pour le président de la République. Je remercie VPM Nabiso, Excellence, le professeur Daniel Mukoko Samba, pour Moussala Oyazo Sala na gouvernement, et Zopesa ba fruit. Moutamaele. Nangambo na yepe numéro 1 ya ville ya Kinshasa pour na compte ya Iko Brej Ngali Firi Obama les grands leaders d'opinion yende akosili sa makambo nyonso nie na ville ya Kinshasa boyo kaindenge alobi toyaki to manifester na ba base pona kolakisa ba konzike toye kopesa bango merci na ndenge oyo baponi biso to diriger tozana ba nzela mibale oyo tokolanda ezali unité na travail Iko na niveau ya ville province de Kinshasa et kozala tous les 24 communes pe kozala na bakwe na ba rekwe nyonso tout ya ville province de Kinshasa yango toye ko tombela mingi le professeur Daniel Mukoko Samba oyazali autorité morale ya parti na biso papa bana ya mboka balobi kende toujours liboso balobi kobanga eloko te parce que peuple azana simana yo oyo zali ko sala ki na carburant to monyango lisusu na biloko ekiti Boye Brej Ngali Obama lokola secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa pour na compte ya Iko akani ko travailler na deux axes ezali bongo liboso ezali unité pe ya mibale ezali bongo travail nyonso wana ezali ba axe mibale oyo Brej Ngali Obama akani ko sala pour na ko redynamiser parti politique Iko na ville ya Kinshasa awa Brej Ngali Firi Obama azui makambo azui situation en main pour na ville ya Kinshasa awa Iko na ville ya Kinshasa eko vanda na ndenge ya kosakana te pambate secrétaire général ya parti Pris Mwabi a nommé pambate ayebi misala oyo Brej Ngali Firi Obama asalaka déjà oyo ekozala nde accomplissement na yango. Notre objectif 1000 cellules. Notre objectif 1000 cellules. Notre objectif 1000 cellules. 1000 cellules. Compagnie africaine d'investissement à Namokuse a fêté 33 ans. Il y a un service du peuple congolais a souhaité ma meilleure venue à client pour l'année 2025. Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na
mapata ya RDC spécialiste ya Congo profond mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA aye kotombela bana Congo nyonso en général pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso la pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa mpe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyage na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Balève ya complexe scolaire maman Pemba ya coupe couture bango bazwaka formation ya kitoko après 3 mois ya pamba bolanda ba résultat au basali liboso na bino tozana bana ya première année coupe couture au banda ko benga lobby 3e année coupe et couture toye kolakisa ba réalisation tozo présenter ba réalisation au bana biso basali après 3 mois de cours au tozalaki na bango ensemble. Tant bayaki bayebaki absolument rien mais lelo baza capable ya kotonga non seulement bilamba ya ba bébé mais aussi bilamba ya ba taille personnelle et même de grande taille aussi baza capable ya kotonga yango voilà binomo bomona bana biso batongi ba robe dame français na droite nanga toza eza na bano batongi ba boubou et na gauche nanga eza na bana o batongi ba robe na simananga eza na ba misusu batongi donc ba modèle les belé mais toujours présenter bino en tout cas le travail fourni par nos élèves et tolobi lisusu merci beaucoup na excellence parce que awa bisika toza eza juste place to yaka ko sala essayage ko lata bilamba mais misala union tout et sala mara na télé na biso bipai wapi to lakisaka bino à chaque fois comment misala na biso ezo kende liboso pour na ba matériel oyo à disposer la biso na télé nde ezo permettre ba na biso lelo bakoma capable ya kotonga ba bilamba oyo bazana ngona nzoto. En tout cas, merci beaucoup. Nzambe ya Lola, prière na biso ezaki abaksela ye mikolo ebele à vivre longtemps parce que donc makambo oyo bana biso bazotonga ailleurs ezate hein na l'école mosusu en tout cas nulle part ailleurs pour mon bana ya première année humanité ce sont encore des apprenantes bazala débutantes mais batongi bilamba o evani na banzoto eza grâce ya ba matériel na ba machine neuf o toza nango na atelier nde bana bazokoma ko réaliser ba bilamba balati en tout cas nzamba apambola ye nzamba bakisela ye mikolo ebele na se na moi oyo akende toujours liboso. Merci beaucoup. Excellence Néombo. Na cadre ya réseau des écoles de proximité ndé ba enseignant ya école ebele ba kitaki bongo ko za formation na complexe scolaire maman Pemba école ya fondation Néombo. Nazali IPAF ya Moamba c'est que secrétaire principal provincial adjoint la formation. Ngai Mathieu Bato c'est mon nom. Alors lelo kusangani na réunion à lelo pour na former ba préfet na ba professeur ya DAS ya domaine d'apprentissage à sciences pour la nouvelle réforme tout ça to initié ezali rep ezali nini ezali ba réseau ya ba école ya proximité c'est que réseau ba école ya nzinga basangana basala musala moko baba ko réfléchir na matari musala na bango kotangisa na bango ba mikanda ba programme tout consort. C'est qu'on veut plus faire des enseignements en solitaire. Tout ça, c'est enseignement en communauté, en collectivité. Tout ça, on a avec la proximité. Et cette initiative est venue de l'excellence ministre de l'Éducation nationale, Maman Mineta, Maman Raïssa Malou.
et ils allaient soutenus avec les projets PAF. PAF, ils allaient PAAF, projet d'apprentissage, d'autonomisation des filles. Il y a un enseignement qui soit uniforme. Et ça a été que tout le temps, il y a deux vitesses. L'école des premiers Néwanda, il y a des gens qui sabana, il y a des gens qui ont des implantations. Maintenant, qui est formé déjà le 22 novembre, le 17, 18 décembre, tous ont planté poule par poule. Voilà pour ça, tout c'est là-haut. Voilà, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, c'est vraiment une question qui mérite la réponse. Le choix de l'école, c'est par rapport à la capacité d'accueil d'abord. C'est la capacité d'accueil qui nous a poussé de venir ici. La salle est tellement vaste, l'accessibilité, on est venu pour ça. Et de deux, c'est une école aussi qui a une émergence, apparemment, et vraiment ça promet. Ça promet, il fallait des bonnes choses. Trouver aussi à faire connaître ça, à faire, pas la promotion, mais à faire connaître cette école aussi. C'était un coin un peu caché, mais quand on est là, on vient tous ensemble, on peut voir l'école. C'est les choix, les choix. Merci. Ola ndenge bazo ko bwaka bosoto na ba caniveau de population a vandi na venu révolution na commune Selemba ba komisi ba caniveau na ba fubu. Reportage. Population avandi d'avenir révolution na commune ya Selembao bango bazali komilukela pasi pe mawa ba komisa caniveau principal oyo ememaka ba mai pona ko bwaka na ba rivière ba komisi yango fulu ba déchets ba salité pe biloko ya ndenge na ndenge ba bwaka yango kaka na caniveau principal nzokande ezali eloko moko ya malamu te bazali koluka ba problème soki ba mvula ya makasi enoki ba inondation ekokomela bango bongo na sima bango moko bakolela nzokande ennemi ya peuple ezali kaka peuple ye moko Demba ume batondisi tracé tondi ba secteur ba ya ochaka na butu bele batondisi tracé mabe ko balungu na ba salité o tracé ezala bien commune ezala ba salité to yeba te mais to mona ka ba salité soki ba ma ezo ya na ba fulu pe kuna na wengi yake bele awo tosengi na bana commune ya Selembao mingi penza oyo bavandi na avenir révolution esengeli kobatelama kobebisa esika ozali kovanda te na bosoto mingi penza kobwaka bosoto na caniveau te pamba te caniveau oyo esalemaki pona mai ya mvula eyeba na kolekaka kasi nyonso wana ezali kaka pona bolamu ya population tango bino bokomisi yango fulu bozali komilukela ba problème tango ba inondation ekoyela bino bolela te bana ya avenir révolution na commune ya Selembao poto molonga pour la mwana na yo ezali protiva puis pe mukolo ko komela yango pisa ka santé ya kitoko pe énergie. Ah merci Yabouinde bana nyoso baza kuringa à la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino bote la baonine bote ma bodole Bino mama kansa bomba bonga bona bana na yo bakumarukura bana oyo faut laisser kabango poto Protivap et ça va pota te allez kamata bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap ah bah si kulia ya bango Protivap ba bandi badasi na bango ya ba bébé pro tala ba yango chata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro olingola ta sapata qualité pe ya kitoko place sur ya kosomba yango 7e rue limité papa kifaza wana pona papa sinangai e utako apio Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko Saper d'État mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka Saper d'État Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka Saper d'État
Papa Griff yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko na nga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya bafabricant traditionnel areketaka yango Papa Griff Mawa, Papa Griff Mawa, vraiment, mon salaire qui tourne au bout. Alors ça, on les gamondele. Et puis, les autres, mais les autres diraient, mais pourquoi pas le gouvernement va soutenir l'IET? N'habite Bandeonanga. Beaucoup n'a peut-être bango, n'a pas raté, n'a salanine, n'a pas peu politicien, artiste et caca. Mais, les autres, ça n'a pas trop. Donc, les Arabes, on a informé le sous-sous. Maman a dit ce Judith, Yosali Maman, Excellence, Premier ministre, voilà, on a pouvoir, on a Papa Griff, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fatih Béton, il n'y a pas Koutanga déjà dans Papa Griff, artiste coordonné. Mais naïe baraté, pourquoi Nazanga soutien? Pourquoi vous soutenez Angati? Nous avons combattre les Chinois, nous avons combattre les expatriés, nous avons combattre les Turcs. Pour que les Congolais là bien à faux prix et puis durable. Aux en manifestation, aux en fête Moko Songolo, au Libala, Yaka. En tout cas, jour en jour, on lit à tout na fête. Et le Moko durable, ils ont la chaussure, ils ont la sandale, ils ont la ceinture, ils ont la sac, ils ont la cordonnerie, la maroquinerie. Attache chaussure les gars bolite, le go la ilk. Oui, na dimina le go les morts, na dimina le go les morts. Ateza le go les morts, na comme ça le go la ilk, na comme ça. Mais pour la unité, na prendre jeunesse montante, bah se prendre en charge, na transmettre bango la coordonnerie. Boninga na kufana ke na domaine nanga. Adresse ezali moko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griff pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Bozala qui est pour la colonne info la journal et pour la ceux qui vont se qui n'a pas merci na Igor Ntingi Matomi Nazaki bongo nasima caméra et à celle qui ba image qui toko za banda kuna bino concours rédactionnel ya Nadine Asona Pemijo Mabasi héritier mapindemi ya super qui journal au montage sima qui pas Fabrice Nompe Christian Kenge Beningana bino to pesa ni rendez-vous mais vous allez au revoir. Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo nyonso en général, pe bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso, pour na confiance bopesa ye, Moule Sika Ebandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba vol ya bon pikiliki pe mo kwake ozo voyager na koko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo yo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience ezan tsaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolu la botike lango ba Congo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botike lango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.